nayebisaka bino ke nakenda ti na cimetière à cause na bango na meli masanga na langue nakelela bibembe na cimetière bibembe nga na yebi te na kwiti na lela bibembe na bango kaka mtu asalanga bongo so nazolala na lala ka lezite yo somona ke osaba moninga okela ba moninga alandaka baninga na kati ya douche atalaka nzoto na akengelaka baninga soko olukela mbano ayiba blemba baninga soka sala nango nini bafiyo bozomona oyo bandoko nanga o bozomona o baza wana na kati na otanga bakombo te ya bandoki baza na kati wana o komona ko répondre nga ye wana ozo détruire batu o vraiment satana posé wana mo satana na manzaka za wana azana mapo a détruire batu so moni mutu moko lingaka za na kibokondi azaka likolo ya batu ndoki munene wana o a détruire batu o mwa so hôtel bi o mais yazo finga o aza mieke parce que dans le monde ténèbres azali kolo c'est pour ça azo créer makambo bozala mana discernement aza vraiment diabolique diao kama que diable en personne o kama que les gens disent que les diables vient pour voler et dérober ya yepo a dérober a baby sabato zo mona internet tout api soko bandi rando na bango comme liboma mutu ne baby o bando sa makambo zo se rendre quantité o bando sa makambo se rendre ben mo a comme si batu maboma yon a baki lelo na robomba te fona ko Bandekoe bino no so na sabone na tolo na se 100%. Jésus. Amen. Bandekoe bino no so na sabone na tolo na se 100%. Jésus. Amen. Tolo na seti son nayebisaka bino ke nakenda ti na cimetière à cause na bango na meli masanga na langue nakelela bibembe na cimetière bibembe nga na yebi te na kwiti na lela bibembe bango kaka mtu asalanga bongo so nazolala na lala ka lezite yo somona ke osaba moninga okela ba moninga alandaka baninga na kati ya douche atalaka nzoto na akengelaka baninga soko olukela mbano ayiba blemba baninga soka sala nango nini bafiyo bozomona oyo bandoko nanga o bozomona o baza wana na kati na otanga bakombo te ya bandoki baza na kati wana o komona ko répondre nga ye wana ozo détruire batu o vraiment satana posé wana mo satana na manzaka za wana azana mapo a détruire batu so moni mutu moko lingaka za na kibokondi azaka likolo ya batu ndoki munene wana o a détruire batu o mwa so hôtel bi o mais yazo finga o aza mieke parce que dans le monde ténèbres azali kolo c'est pour ça azo créer makambo bozala mana discernement aza vraiment diabolique diao kama que diable en personne o kama que les gens disent que les diables vient pour voler et dérober ya yepo a dérober a baby sabato zo mona internet tout api soko bandi rando na bango comme liboma mutu ne baby o bando sa makambo zo se rendre quantité o bando sa makambo se rendre ben mo a comme si batu maboma yon a baki lelo na robomba te fona koloba na ba nkambo zo ka internet o parce que ba fi o vraiment ba koti siki ndoki tala ko mona muninga botie mbeli muninga koi a cause ke ba gagner lango lote ba gagner ga 1 euro te so na go ba ke batu bazolia na musala oyo na go za la mona mabete na musala nzambe eza Karine na grâce po bazana ba compte ba liaka ba bango bilo na bango siko bango ba ma vivre na ndeti ba comme lokola Karine na grâce même muna mutasa na ndenge na yenzamba sala ye siko grâce ango kasina Karine me bazaka na rando tende bino bovanda bosali na nini baso fingana boluka nzambe tango bolia na kakatsa makolo batu bazala kate bokomi ko kotisa batu na katsa monde à ténèbres api so ba osaba direct na bino bokoti ye ba na monde à ténèbres ba ota bino na télé ba bi ota batu na biso siko bangonde ba ozo ba vie bata ténèbres ba ota na bino bokoti bolo ba j'aime tika na yo tango bota kutu ba j'aime ko bango kutu tali bango te bango il faut ba détruire kaka o kaka balobake tozana poso me maximum ya batu na lifelo bango baza wana au moins les choses de loko non sala oza escotier na bango zotande bazo finga oza le loko ko sala rendez-vous oza na poso ta bango de ba finga ba musaba yeko détruire en internet ba yete le ba pesa ba conseil o le ba ça non ya ba yeko détruire abisi ba fa maman quoi biso tout dans ba trentaine soit disait ba âge na bango biso tout dans ba trentaine pourquoi ba ni ko changer te pourquoi ba ni ko luka nzambe te
Pourquoi? Parce que ba yebi makambo o bango bazo sala bandeko nanga ba yebi. Ba yema bazo sala mission bango zake batu batala bango internet ba lula bango ba bebisa mibala batu ba coucher na bango. Mission bango za ba bebisa ba fie batu ba coucher na bango. Mission bango za ba bebisa ba mission batu otala bango. Mission bango zake ba détruire les œuvres de Dieu. Mais tout ça on attend exode ba fout tango. So tali bango mutazana kimia zate. Ba bina kabina kana ba internet. So tali bango na ke oh Jésus, j'ai tellement mal au cœur. Na passe oyo ndonanga bako bima. Mona 2020 oyo ndonanga so bakebite na lobango ba olala. Ponzamba temsi opanga na yena batoto mabozo mona oya ba fi oyo. Ba fi ya mabe ya bandoki. Ngaso nzamba benga ngate na kufa bandeko nanga. So nzamba benga ngate lelo na kufa ndeko zo mona ngaboye. Ba yebaki oyo za kati nanga. Baba qui étoile on a zanango. Mais bazo qui tango utilisant pour nazaï na ignorance. Bazo qui tango nazaï son autant bona bango bato bazo lula nga bango bazo se plater bazo fula mon bébé bazo envoûter. Na kanisa les msou que ceux qui na ticket bango internet yi, les msou ba changer. Mais nzamba bengi nga bango balobi teke nzamba mutabenga teke bango ba kimisa internet. Mais moi j'ai na priya ka pona bango. Dans notre bango nazo ka passe na bi ah ndeni fille ko changer te. Ndeni ndeko ko changer te mais azana ka pas détruire. Ça n'a pas détruire de Gonanga. Bah, miss, on se il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas bien total à Bango. Bon, ça l'attention. Bon, ça l'attention, bah, c'est kaya lokuta. Bah, c'est kaya lokuta. Soko kwe nanzela na ye, a osekate. Soko kwe nanzela na ye, y a pas de pardon. Bah, on laisse à batubilo kwa salité. Bah, on laisse à mibali bilo kwa salité. N'a pas que eza na famille mon côté ba olinga mwana banga bala mwasa finga en internet eza na mobali mon côté olinga bala mwasa finga en internet nazo comprendre mambozo le kan internet nazo comprendre isusu te nazo comprendre to mona mama mukolo za na bana baleka na internet afinga ndenga pe na oloba boy misupe ba sala déjà ba vidéo mona ke na sensité e mona eza na sensité bandeko nanga bandoki tout ce monde a mis ça dans un bima poissa. Ils ont bima poissa, batamisala mabe. Botaka bakia pour ba signaler vidéo. Bando ki batamisala mabe. Bayiba bakale so baninga. Bayiba ba soutien baninga. Ako kende na olinga liao na se. Tant azo liao na sa zo yibo bana. Ndo moni misana bango yango ba salaka. Azo tia molimo a celibat. Yonde na liao na makoloboye. Yo balakate ndena oliona makoloboye okobota kate biloko basala baninga ngwana mais ça na mususu pe aza les lesbiennes aza ignorant la fingi les lesbiennes te pon nzamba ka pa ba changer les lesbiennes mususu aza les lesbiennes aza ignorant aza na mabete mais bango tan bazo sala ba ke les lesbiennes wano kaka yonde zabo okobota ta obendo na se obota kate na cho celibat vina yo beba obonga te obanda umena mibali te sikota bo sali makambo wana. Et simbite, tu peux pas laisser, bah, tu vas faire dans la kimia, bobeba na kaka, bosala na kaka mabe, na monde a ténèbres, bosaba sirène, na monde a ténèbres, obison tamba fungol bino miso l'action a fille yo. Tika na beta bino li Solomon kon. Nzamba na lala be nzamba meminga place moko boy ezaki libulo. Na komi na libulo wana, na kuti ba sirène ebele. Naba obana so atala na dessin mais je bénis l'Éternel parce que ninga bana bata ba dessin maintenant moni chroniqueuse mo na kati nabi oh chroniqueuse o sani na mukila na banzo lela na boaki na koma kutuko boya même basuko na otsa mutu nabi menzambe na obimande nini menzamba linga mema ngala kisanga esika oyo biso ya chroniqueuse même oza na ignorance soko comme ça makambo okozala ka bongo parce que quand tu as l'esprit de séduction quand oza makambo mabe ya kofinga batu tu seras dans le monde à ténèbres donc monique ba fio baza na monde à ténèbres parce que biso tout ça qui na bango na monde mabe pourquoi ba liko changer te o mona remarque mona mutuka so akangami na bango mutu na ba beba komi ko finga parce que milimo na bango zo réclamer milimo na bango etinda ke batu basala aka mabe milimo na bango etinda ka be batu ba détruire ka batu milimo mai ka bango milimo bakisi bango ko se droguer bango ko maladie bango non juger tellement ba o eza vérité pour batu ba comprendre que état nini ba fille o bomona na internet ba finga batu misusu ngamo route na pesa bango Dieu me pardonne ngamo na ela bango kopa baninga basi misusu ngamo ko na pesa be muninga mwasi bango bimana muninga mwasi wana asali ngamo pezuwa
mais bazana ba mibali soit disant basa mabala mais bozo yiba ba via batu ba yiba via batu biso yiba ba via batu na mutu mais ba yiba na kati ya makolo au benda na ventouse au benda longolo na kati do mo lezo créer ba makambo tout do mo lezo créer makambo eloko zo créer makambo za kambo ya ko benda kaka sexe misu ba koti baza ba innocent mais so hotel même ko kaka so ki moni mo ka so ki mobali ya mobali ya solo yeba ke mobali ya pasa bimaki na muninga mususu mais basi wana babimaka bango na bango eza grippe ya kolianga banyar vivore bango to mona ke bandeko basa banyar vivore donc ba baby CV ya ba o baza ba innocent donc bazo détruire na bato ba otala bango yango ko makambo ya boye kolalisa muninga kotia muninga mbeli bongo muninga koya ko kufa pe vie esiliye mwana atikali mais là on olobake na ba gar ba caméra ezalaka na ba train ba caméra ezalaka muto asali bongo ba oyeba ye po mona ke sorcellerie za makasi babi ke toko raté te ye photo tembeli po ba oyeba te ke za biso akufa kaka tala po likambo nde komi elo ba owelela to oyeba te elo ba owelela bando na to oyeba te mais bozana pona ko détruire batu bozana pona ko bebisa bo eskizenga mulunge bozana pona ko bebisa bozana pona ko détruire batu na ebite mokila ngo ko mindenge nini tozo kende wapi babanda ko lieba sexy bango moko so amoni ozana etwali bakumuti o mala lez ngaba kimisa nganda kuti olala ndeni po omona bango na butu ba yo bundisa olala ndenge nini bako ya wana na butu ba yo bundisa yo yuko ozala na kinete yuko ozala na kinete moko emanda osenga nga binga ifona finga yoko pona yebana nga ndo mona ngo ba jet donc il faut bazwa weza kati na yo bo kelo molima kindumba kana ba fiyo akonikezo bo kelo molima bakwiti nga komana bakwiti na olela na baboite babwake nga molima kwiti na lela na baboite zo na bandoko bakonikezo oyo nako banda ko lela na boite ndeko na ngai onje na kufeli bibembe nako banda ko lela na baboite bato mo sekanga na baboite kwa mutaliboma so na koti boite na mimona kakaka ngai bango babwake nga mupepe mama ok kolala pa muninga boye na mama na pe stabilité bakangyo na stabilité nzambe yesu amalamu bakangyo stabilité balingo sala ka mutu likolo soki mobala yo kolinga yo linga mibate yo fo pona ka ba jeune mona mobali moko ya po changer vie na yo ba lingi fo pona ka donc fo pona ba jeune donc yo fo za ka mutu likolo mal connexion est-ce na vie no zala normal bando na nga bo courage ka bango te so ba osa ba live na bango bo kotaka te bo boya so bo komi ko boya na ba live na bango o mona ba fi wana ba o changer misu ba obela maboma kala te bo kangelo na bisabino ba obeba mitu misu so ba kebite ba okota na mabele poza na ba ami mususu ba tushaka te eza ba tu mususu asambela kanete mais so ka tima bolongo na salle lipa nzambe ayoka ye batu mususu ka beleli ka nzamba leli nzamba yoka ye ilo bobolela ka ezaka likamba katikati makolo parce que oya bimaki na muninga mwasu oya bimana bazala même pas na soni batata batala bango bana batala bango bazala même pas na soni à cause de makatikati makolo donc yo muninga peso katikati makolo na ye yo bendi ye chance yo bendi ye bana yo bendi ye libalo koti se celibat et à 100% après na sima so lotika muninga vanda tranquille bakomi su barando ya elo côté biso debi ba borser akutu ba bundaka po bazu mbonga pata kombe sili ba yokani ba katia ba bundaka pata kombe sili ba yokani bango esila ate confusion pota la soki ndoki na bango ezaka makasi soki ndoki ya koto yo le mususu akokisi mibeko kote mususu te ake kote mususu kuna soki ya koto akokisi mibeko te ake kote mususu kuna c'est la honte bato bakoma koluka elongi ya nzambe bato baya pa nzambe bango baboyi nzambe donc bakomi na posa ke mission na bango ke todétruire bato oyo baotala biso donc tokota lifelo biso moko te bato baotala biso il faut todétruire mpe bango yango mona ebengi bafacebook ya polémique ekoma mutu mosu avanda asaka facebook ya polémique asutena bango koto bakoma na bagroupe ngana na groupe boye bayebaka mpe bato yango te oyo bana na nsima ya facebook na bango ya polémique bato boolandanga ta mokili nde ebebi kala makambo ezala te kala makambo ezala te mutu aza na nsima fo facebook wana est-ce que tu le connais mususu le musu asala aneka apa azosanuye tosala attention na bafille oyo bozomona bosala ma attention na bafille oyo bozomona oyo bachroniqueuse ya facebook oyo
c'est des gens qui marchent avec la sorcellerie. Baza baninga mo ya kindoki ceux qui passent na posa bois que le loka bois que l'opé agobois que l'opé maladie non comme akuti nde ba bois kana maladie te po ba ba bana ba protection ngana bi protection sur les aka nzambe po so nzambe existe rate mais biso o make tozana ba sida to kufa et que tozana ba sida te to kufa te c'est que nzambe existe aka so na bima pe na maboko na bango c'est que nzambe existe aka po so nzambe existe rate mais le na kufa na zaka na maboko na bango po nga ba salinga boye basangani na bandoki su ya famille basalinga boye bafio bomono basalinga boye modèle banyokolanga koleka kutu na mbunda balati singa sale réputation nde moni ba o ba yo sala mwana la mselinga zalanga tona moni bona oki passe na bino il faut na ko claircir makambo na ko yebisa batu ba vérité o uta na mamba ba fille oyo boye ba vérité c'est makambo kindoki zo le kana kati wana c'est la sorcellerie. Mais mingi ba obela maboma kalate. Mingi ba obela maboma kalate parce que bazo détruire ba âme ya nzambe. Ba o détruire ba na nzambe. Tolo bakate ke afinga ka zui. Mutu mota linga ka finga. Mutu mota linga vine beba. Eza bango mutu basala baninga bongo. Eza bango mutu ataka molima bongo no fando za leste fo saka live. So ba molimo ba ke nzambe bo sunga ba fi oyo. Ba ino so ba na kata group wana. Eza bango mutu asala bongo kota mu pepe. Faut aussi mon pépé oh il faut finga lelo faut tempo ya ezaba comme ba destination batinda ka mon pépé wana le faut tinda na non le faut tinda na seed ba on doit sala bongo omona mutu kuta bina lembi na ngomona jouer ma décision bi cette fois-ci na ofinga te na lembi omona ba fuli mon pépé omona mutabina kokite fona zongisa bango yana ba chef na kati ba colonel baza ba général baza ba caporal baza na kata monde na bango sorcellerie wana baza wana na ba fio zomona o ba finga na wana ezana mutu pe o aleki grade pas zali so moni o afinga kalemba bango ta leki grade eza kutu to babanga ko beta mutu non azala nete ezane na grade na katu wana po bato pe batala bango so boyebi ba vina bango boyebi pe bango bo tala ta bandeko te botala ka wana parce que za makambo ya tenebo ya butu eza na katu wana ozomona wana ezoleka wana ya makambo ya butu ya tenebo po ndoki abala aka ndoki ndoki abota aka ndoki ndoki atambola aka na bandoki bakosa abiso bandoki baza ini c'est faux ndoki bazala ini c'est que faux za déjà ba camarade donc bakoma na kale kototo sa ndeto bandoki ya Cotonou o bandoki ya Côte d'Ivoire donc bayokana te pe basimba pe ba protection na bango ya diable bazana o azana o ya ye o azana o po ebike oyo soto zana ngote a otake biso domone lo ba wele la yangwana na kenda na ebisa moko na bi okotika misala o tabisinga biti ngana alo kwa yo ndongo banda okata bilamba ngape na okata bongo ngamu na tinda ka auto simba bakisi na lembi na nzoto kote ya ye na otela kana bi tene bato bako changer te ngana otika te na meme likolo tant na ye kolala na yo mona état d'âme na ye na comprendre que ye mutazo kabola ne ba part ye mutakabola ka ba part le la pesi par o baby le la pesi par o ba pena ba yaya na kati ba na ba leki na kati so moni mususa olo bate apemi nan mu pepa ne pemisie azuna nu ba benga nini a côté chômage mu pepa ne côté chômage donc il faut satana a renouveler misala au moins maman tant renouveler pum abandi koloba musu po mona ka tala bitem ko na bes abengi mama moko boy mama na il faut ça boy au moins ba to côté bele mama ba to na musu bazana ba ba to bisote ba bato abiso te mususu mona boy eza batu o batinda wana ifo ba mona yo nombo wana ma otsoko be bando tanga batu tinde ba bandi o mona ge nombo zo mona wana na ba vi batu wana bazana te poka na cause internet kana cause internet o le suka wana teke balala na bango pona ko bebisa baninga na ba mibali o ba mona ko ndeke soto o mona tala bango be foto meka bango bino be subo koti na kata monde su ba bebi so lisusu ya ofele po mama baka na tina ba j'aime na ba de ciné vidéo mais simbate ba posaka ba j'aime na bino na ba kia bolobela ka bango biso do bi ke mutaza la star fois na vie mo poser na mbongo ndaka munene atembo na ba voiture grave bolobela ka ye to mona abazolobela frère Moïse Mbiye ba olobela eti Moïse Mbiye azana ba mbongo na ye ana ba voka na ye mais suko ba internet bazana lote o tu osa ba distraction mutabonga zate na kosa binote mutabonga zate ndeko na ngai mutabonga zate ka distraction moni ba osa na internet on a pona ko détruire batu
na tei bango na lembi nalobi nga mpe botilizaki nga me nzambe abimisi ngai mibali bone bandoki batindelanga tina piki me ka mondo éternel to edétruire bato batindelanga tina piki me bandeko na ngai tina piki me mukono opia témoignage bokama piki me na nebite so azalaki na 80 cm ya mokuse donc mondo so abebebisa yo na bafille ozongo na baobebisa yo na réputation bakobwakela ona no molimo bakwiti po mondo so okoti foza diambere po nga bakoma kobwakela nga deja molimo adiamba nanu na bando mela no diamba so na meli diamba na beti whisky ka bango mtando sala nga bongo so na beti whisky apa na moni na leki mokili mobimba na otambola na olata ku kale santé na otambola ka boy bango ba osepela babiye to juillet mais loko siko bande ko bosana ke nazaki déjà appelé ya nzambe lo banda obosana ke mibali banda otana nzela na nga po babebisa vi na nga bande ko simba te mona bawela nga kwa mona be mutuku boyeli ngai asa beba za na sida mona ke nzambe aza malamu elo moko eleka te siko tonga na bimi na nga babite ye tokoki ete foto za misusu ne bande kuta zako mona lamsu na vandi na oki kwa bisinga ba fingo kuna ba bobondela no to melaka ba diamba mona bi que je rendre grâce à Dieu pona yebi bango na yebi kati na bango misusu bazana na yebi bango na niveau moko boy moi soki na otaba nzeki na mami comment batu bazolanda moi so aza ma incarnation à diable en personne aza molili na kati ne comment batu bako comprendre ta misumine moi so aza ma misama be o to so bazokosa moi so aza na kindoki comment batu bako comprendre te aza na pas détruit mona natalika na longoli na bindeni batu bako comprendre te que fille o aza na internet pas détruire azo détruire batu fille o ayema aza diabète à personne. Ya lobi ka binde za ba ye faut ma a détruire donc ye faut comme star ye faut ye parce que star on ka faut star ka ya Facebook faut star ka ba lobela ye mutu po loba no faut alam su na bac plus 4 faut alam su ma ye na makaso tanga ka ozana ambition na vie mais siko biso ba internet to ozana ambition te biso ba internet to tambu sa vie lokola nyoka bando na ngai to tambu sa vie na impudicité non so eso que l'internet wana toza biso tu toza ina mubali moko biso tu tande ba baby sabat biso tu toza na mubali moko na otanga komba mutaba tute biso tu toza na mubali moko bwebisanga ese wana eza vie ya nzambe ou bien monde à ténèbres pe mubali yana moko na mubali na biso nyonso ye ba tiende ti yeza kwa cimetière acropole ya nécropole yo na mubali na biso tu yo wana ozala na kini ozala wapi yo wana mubali na biso nyonso batu bolanda ngai yebisa ngai est-ce que ba fille internet baza ba fille baza basi poka mwata so fille internet abali c'est des jeux po mubali fo bala fille internet bandeko nanga wana bo mubali fo bala abala moi c'est normal faut moi ça dans la vie de prière moi c'est internet faut aller kana délivrance. Parce que tant qu'on moi c'est internet à l'église à délivrance cité ou bien boti na moi c'est internet il y a des esprits ozakati na ye ate mona ni lelote lobi wana na venir na bino le babi mubali passe la mutamilimo ou bien moi si passe la mutamilimo eza la chroniqueuse bato mabe biso tout ozana mibali moko biso tout baluki na mibali moko wana dozo mona biso tout wana moko na tanga kombo na ete assassin biso tout na internet assassin biso tozomo na mobali wana internet siko yebisanga est fille internet est aza fille ya malamu vraiment est fille internet aza mwasi folinga yo bala ye sans ye banzambe ibo bana ke mama Clarisse pourquoi tu n'es pas encore mariée nzambo abenga nga na sina yebaki mibali pona bali za keso te fona kende batwa yeba nga na bali non fona zela la ton de Dieu pe mobali na ko bala fa yeba nzambe auto ça ne vit ensemble na bala te parce que mokilo ezela nga na bala so na nga na bala mais le na bali ba faux pasteur mais le na bali ba faux frère na ko bala mobali o ko zongisa nga na mokilité na bala mobali o ko ninga ta détruire nga pona lo ba ke nzambe pourquoi tik nga nzambo yebisa que moi je t'ai pas envoyé là-bas na ko bala na ta nzambe libale ya coursité libale za coursité bande konanga parce que ba vie o biso to sali et senga nzambe fali asukola yo nga nzambe zo ete fala préparer nga milimo bimakati nanga mabe na sage bimakati nangai
o baninga basala ebima kati na ngai o baninga ba détruire il fallait ebima nazala libre nga pona ko témoigner nzambe na okaka soni te nzambe azwanga na mabe nyonso ya mokili nzambe azwanga na mabe ya makasi na manombo mabe na sala na tanga ngo na mona esila te na tika na ngai na tika kotanga mabe na sala na vie eleke bele mais nzambe abengi nga na kati na bango bali ko changer te batika kana mabe obiso ndo sala bango batika nango su ya plus mabe ya muyibi ya masturbation ya bakisi ya bakilesibienne ya bapartouze mabe ya mopono batika na mabe nyonso ya mokili yebisa baonyoka mandeni déjà oza mwasi so osangisa nzoto na trois basi bien na demi bale tu en voûté fille ya chroniqueuse azaka na posa le musaki na mobile pona portable siko biso to zo na mobile moko so za portable ah seigneur o bengi fa peso portable mais peso pe mbonga malonga te parce que il a pas d'argent ka combo fiance à combo bakosa biso ka na combo siko yebisanga déjà mobile wana za na parti ne na monde à ténèbres bango ah Jésus Dieu est merveilleux so batu ba chroniqueuse bo landanga bo bima na ignorance eza na moko déjà na mona ka komi liboma mais makama nzambe suka salamaka bo bima na ignorance bo détruire batu ebele bo détruire ba ame ebele surtout ba jeune garçon bato bozo coucher na bango mibala bato bo coucher na bango o bozo tsaba milimo kati na bango pe ba okena bandaku na ba ke ko bebisa pasa basi na bango. Arrêtez les choses bo sala to comme na 2020 20 sur 20 to comme na exode botika batu ba vivre na kimia nzambe bozo distraire batu botiko distraire batu ndo na ba distraire batu nga batika balinga ngai te babike yeto rataye ye fa amela bakisi ye fa asbela maladi ye fa sumba pulu mais malade zo mutu nyonso te malade zo mutu nyonso te basala tout pour ba détruire ngai ba fille ya chroniqueuse na kutana bango na poto bande ko na ngai basala tout ba bebisanga mutu basala tout pour ba beke oza kati nanga basala tout ba tufe onzamba tsakati nanga basala tout ba créer langa ba vie ba créer langa makambo nga na yebite sans cause parce que nzamba benga ngai na bimi na longo na mondi na bango monde na binoza monde kindoki monde bakwiti monde sexy na longwe na ngai monde olamba ka ba bouillon via basi ombimba to lamba ka ba bouillon e putanga na lamba makasi bo mela ba diamba bo lamba ka ba bouillon via sili bino ka boy apona butu boke boîte boke bina muto oke coucher na oyebe tadami na ete à cause de ma fille internet so na se retrouver l'église mo ba benga ngo nuit de Dieu batu bo landanga komba mutanza na boloko rigen mais moi mobali wana nzamba lola ifakuta nae à cause que ba ningo mabe na se trouver l'église ya rigen wana genda ko sukolanga ba mai na nzoto agenda ko pesa nga ba nzamba amalamu ba nzamba tokanga na nzambe pona ba vito sala bando na melo ba kundanga ba botana ngai na pantin pe mama na ngani ngalela lobi ke ye na bengse na poto tina nini ngana lelisa ba parents na ngai ngana na mwana ngali boso ko sa 18 na mars na bota ye jeune na ngana tika bana ngana nani ngana lelisa papa na ngana mama na ba bezaka nini baninga bayaka poto tangi ozwi vi obali ezaka nini me makamna ndo sala na oye batenga mna ko sala ngo nzoka bato na kutana na poto babi yeso to tiki ya obonga na vie yeso to tiki vie ne changer ye photo détruire ye na bilala lala o boke dako lala bilala lala ndako nyonso balala kate ndako mususu olali na butu ndako anekenda na ona lifelo oh elamba nyonso balata na atena muninga elamba mususu olati etikali olibela yo kanti soko longole lambana o ndengo latake longwe no etikali olibela parce que yo fuba bengo na komba mutu wana fuba benge na kombo na yo donc mutu wana zuma kambu na yo nyonso lati nde baninga nda osalanga master pesa nga mantono ifuna lata pesa ngelamba mo epona kidibo pesi maselamba master zuyo mobimba yo komo tambo na nzeba otabe mwasi kitoko boye mutu malamu te nini yo mona kama osalo ya malamu nzoka muninga lati so esweli bo malati so molimo ya ozanga comment baloba na linga